ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon Sobamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV Identité à Bundes. Oh, maman abino la cabino kakaba histoire vraie. Pour essa la bino bavre makasi, Nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki essa la vraiment bien makasi. Yango to ebisa kabande konyon, bazolanda biso partout ba oh nanu ba sabona na site te. Beau s'abonner au site ya maman binoba oh déjà beau s'abonner beau partageaka et ça la bien parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge tobandaka na Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo sponsor officiel balobi wumela Betty la patronne ya Dorte Achille Kapesa pourquoi pas porter parole na biso ya Maele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou tokendaka bongo na Simon de ya papa Kokodia Nzombo depuis Irlande. Ya Simon de ya papa Kokodia Nzombo. Ah, je t'aime beaucoup papa Nzamba Lola apambola Kokodia Nzombo na kati ya Irlande. Merci na mama Cornelia Lunta di la moi na télé si moi si tata na kati ya Bundese. Ndenge na ebisi bino bobuka na te bokende rapide solde na biso ezokende nango na kosila bonne humeur profiter osomba mafuta na on a pris à bien et pas ya mama Cornelia Grace Light cosmétique et kanga masone robe tin Afrique partout to tikala kaka na ye mafuta ya kitoko kote la propre mais convenient pas na biso ezala raté parce que mafuta na biso ezala ya solo aubergine te Grace Light cosmétique benga osomba te métis caramel ezakuna longola batache banduta bongisa loposo kobosa na te rebote boutique propre kolata kitoko solde wana ezapeti na rebote kende kosomba ba perruque ya kano ezakuna ba fantaisie ba garantie ya 10 ans biloko nyonso koluka na rebote kolata kitoko boutique propre biloko ezali voilà ba mourene ba moureuse mama Irène ayaka boy biso tobetaka masola solo tobetaka aubergine te yango nazo rappeler ba mourene na ba moureuse ozo kende Congo Kinshasa ozoluka appartement loué benga biso ozo esikano ya kitoko ya kolala chambre salon cuisine salle de bain topé deux chambres salon cuisine salle de bain nazo rappeler bino toujours pour na lingaka bino mingi soki oke Congo baliaka liaka bisika nyonso te restaurant moko esalelaka biso
biso buffet africain chaque samedi dimanche eza super aubaine chez Mama Sylvie Mwanzaka na prix ya bien okolia kano adresse eza kaka moko ta na logo na biso okomona bakoma restaurant super aubaine zwa contact numéro eza wana benga bango bakoyamba yo kitoko bamurena bamurezi kini nde makambo tango zokende yaya bongisa tai bagene ezali bamama bagene kitoko olati ezo traité ezo longola ba graisse ozozwa te ya kitoko benga fils fashion logo na bango pe ezana na tela kabino ba logo na bango parce que efacilita kabino bozwa ka ba numéro ato bengi mama Irene ozuete mena logo numéro ya téléphone ezali kendo somba bagene ya kitoko pa ya Fatou Sen la sénégalaise oya kanga masolo mama Fatou na kati Kinshasa ayela biso bamayaka ya kitoko makasi azana biloko ya kano ba soutien ba to boza bata tolo minene bongisa tolo lata soutien qualité nyonso ezana fils fashion benga kaka na numéro wana okosipela. Merci pour la patience et fidélité, partagez masola mama Irene, s'abonner, liker na elibino di solo moko ya ndeko moko ya mwasi abi mama Irene beta liso nanga parce que oyebisa bana nzambe ki nzamba lola asalaka na bomo ya batu. Mama Irene nazana poto sina umeli nasali 11 ans na poto na simba a mwana te. Mama Irene tolo bakate ke mabenyo sona sala soki na senga nanga bolimbisi nzamba limbisa mais eza nécessaire ko bongisa pena mutu oyo osalaki mabe na vie. Mama Irene naza fi mona ndoko la mwa loyenge na Congo Kinshasa. Na loyenge na ngana mama Irene nasalaka bêtise moko ezalaka grave. Bêtise na salaka na bimaka na mobali ya grande sœur nanga. Bolanda lisolo eza mokuse bo partager, bo s'abonner, bo liker. Mama Irene nazaka likango ya mobali ya grande sœur nanga mais grande sœur nanga zaki mwa sur babalaka. Mama Irene eloko nini elekaka po nakoma na problème ezwaki nga na vie po lona ya ko témoigner monena nzambe. Donc tolingani na mobali ya grande sœur nanga tellement nazaki jeune alangwa kinga makasi. Nga pe na pesaki bolingo tolinganaki ya kosala ke grande sœur nanga tanga remarquer que no bimana mobali ne azaki choqué po aza pena ya nanga propre toza mama moko tata moko tango wana kokola kozanga Yesu kozanga pe koyeba baloyenge ka ya bomwana bafoti be to sala sala biso nyonso soki babito bandela ngo lelo to ko bandela te. Mama Irene ezalaki vraiment pasi ezalaki mawa libala ya grande sœur nanga ekotaki matata grande sœur nanga azonga ki pa na biso ba parents ba yebaki raison grande sœur azonga parce que nga nazo bimana mobile na ye esalaki ke mobile la grande sœur na somo wana apesaka nga mbongo akotisaka nga Angola tango na koti Angola to ekokabwa na bango batikali na Kinshasa kotikala batikali na Kinshasa mobile la grande sœur nga bande ko bonde la grande sœur nga bazonga na ezalaki vraiment problème parce que famille eyebaki déjà makambango et celle que grande sœur akomaki na posa alimbisa mobile na ye ba continuer vie mais lokola likambo ndenge ezalaka ya mwasi na mobile soki famille eyebi yango ata bino moko bwana posa bobongisa bamurena bamurezi bebi ndenge kendaka mwa soni ya famille papa na biso lobaki NON ndenga bima deja nanga ya na biso akozonga susu libala te grande sœur akomaki na basusi po ekomaki na tamoko azali na posa libani ba famille baboyaki basusi wana mama Irene esalaki emema grande sœur na biso na ba maladie ebele tokomaki na tamoko grande sœur akokaki suta bande kokota hôpital ba tension malade ebimaki ebele grande sœur azako loba elo mona monoko nabike eloko leki nanga asalanga lokola nga na libaya na botika mwana moko na kanaka na bota bana nga misato ye na vine aotika la osimba mwana te po akomaki na posi ya mobali bandai kobondela ye ba famille bandai koninga te po bêtise ezalaki grave donc mobali abondela mobali akende kozwa mwasi mususu abali ekomaki siko choc makasi pona grande sœur nanga mama Irene to yakokoma na temps moko na 2019 grande sœur nanga ayaki kokufa wana nga na Angola na profita na luka vinanga na kota nanga poto nde nazali na France mama Irene grande sœur tanga kufi mama abiso azalaki choqué azoloba ke mwana kufi po na souci nga na baby sa vie ya mwana na ye mama Irene eza moko etungi sustanta mama abiso ayako kufa na 2021 tant mama kufi na 2021 mama so alobaki ebele alobi ke mwana nanga alobaki ke lekine asimba mwana mokili batala ye me nga ndenge nazokenda nga bolokola mama nalimbisa mwana wana nzambe payoka mawa alimbisa mwana wana ayebisi leki na biso suka yebisa yano alukelo nya nzambe omoni banda kenda poto tinga na kufi na le infra na ete ndenge pe nazokufa na nga boy atika la kotia mbongo ne ata na nzoto na nga ite mama Irene ezaki pasi
mama na biso ayaki kokufa mama iren ntango nazalaka na potoleki na nga benga bi mama kufi nayoka pasi ya liwa ya na nga naza libanda mboka nga nasalaka ye mabe ntango baexplike na makambo ya mama iren vi na nga ebebaki mama iren banda na ya poto nazwaka mibali nakotaka mabaya na France mama iren ziemeyaka te mpe nabotaka te eloko nini naye kolobaki nzambe aza bolingo mama Irene naye kobenga papa en biso na bi papa lokwa na nakufi te na profite mama Irene nakendaki nabengi papa to solola papa nasala mabe na ya poto nakimaka bino mama kufi namoni elongi ya mama te namoni bemba mama te grande sœur akufi papa azotalanga kaka papa leo nani asenga olimbisanga soki opekeleke makambo na motema mpo na nga ekozala pasi bamore na bamoresi boyoka likambo oyo boyoka likambo nazoyebisa bino pardon eza puissance oyo eliberaka mama Irene papa abiso alobi na nge eloko moko nga azalaka na problème na yo lisusu te lelo mama abino akenda ya na bino akenda nga nalobelo maloba mabe te bato balobela mabe bangwana bakufa kende koluka base na nzambe babondela o nzambe mama Irene nazaki choqué na yakobenga mosali na nzambe moko awa na province na solaki na ye asalinga ba prière mama Irene makambo ebimi ebele mobala ya na nga zaka na mbonga mabe tia bima na nga na sema biloko ya kitoko te na nzoto na nga tia na nga kufa na sa mabele nga nazaika pona fungola ki porte po liwa ya na nga ekota maladi ya na nga komeko be ezaki no maladi ya molili ezalaki kaka prévu fois bima na nga po destin na bango programme na bango ekokisa mabongo mama Irene me emima na innocente mama na nga na souci mama Irene na kota ba prière na banda ko bondela basalanga ba délivrance na kweya milio mabe ebima mama Irene banda na ya poto nazaka na ndoto moko na lotaka mama Irene na lotaka so ndali na butu nyoka asisaka nga mama Irene na umeli na ndoto wana na yebisango basali na nzamba ndenge na ndenge me tonka na suena papa biso mama Irene bandoto wana ekima na koma kosambela leo na epona témoigner monene na nzambe ke nzamba pesinga libala na uti pe kobota naza na bébé mama Irene tobanga nzambe yebisa bandeko basalaka bato mabe tolobaka te kelekaka nango nga etelema vi na nga mobimba ezaki na ba problème na uti kokangola makala mingi te yango lokwa na landa comme na beta lisolo parce que même obalo abalinga ayebika na nga na bomba ete na expliquer kai avant pour na mona ki danger ya lokuta po mabena sana mokili mama Irene nazai kondima te qu'un jour nzamba olimbisanga nazai humilié ti na famille batata ambiso na minute na mutu na lobisaka te kaka papa mutakoma kondima kosola nanga leki nanga to banda kosola na biso bien dikuka mikolo asilika na ye alobisanga sute poni na bimaka na mobala grande c'est comme ka so bengi mwana mama leki bazo semifino po mabena sala eleki mingi lelo na kangole mama Irene pesa bande ko conseil baninga basi otosalaka baninga mabe ezali choc nga na perda ya po na buzoba na kindumbo na sombela ata terrain te abima na nga mobala grande sœur na nga la mona ki naza jolie na leki ya na nga is époque na nga naza jeune na combattre libala ya na nga mama Irene nzoka nde ye mobala zaki na likanisi ya mabe abebisaka vinanga dezaki façon ya kokotela ya na nga pakota na sa mabele fale ngande na zala pon na fungola nzela ya liwe ya grande sœur nanga mama Irene to banga nzambe to ba kosenga pardon na mabito sala nga na ekopesa témoignage nzamba bikisinga me na souffrir na kati ya botutu wana na souffrir na kati ya situation na melelo na zui quand même mwana beta liso nanga partager yango batu bayeba lokolo tanga kano kombote mama Irene batu bakoyeba te yebisaka ba fille mingi bozana poto bobimana mibala ba mama na bino bobimana ba ya na bino bobimana ba cousin na bino bomona te ke ezalaki bomwana epa ya nzambe soki nano sengi bolimbisi na moto bozali na problème te eza pasi nga na 8 ans ya kosenga grande sœur bolimbisi te na mama na biso me alekaki na nzela papa na boyaki koma trop tard papa si akoli me nzamba lola salinga grâce mama Irene na bandeli vi lokola mwana nzambe na koma kosambela na zwa bateme to banga nzambe partage fongola bandeko mingi bosala baninga mabe ti lelo monaka vino sambelaka me ozo se retrouver te ndeko nanga soki mutu wana nakufi te conseil na ekopesa bandeko kima mbango kende kosenga pardon po fongola baporte no mama Irene nasala bêtise moko na vie oyo ezaki soki kobandela na kotikalaka kobandela te bamore na bamorese biso nyonso na bomwana na kokola na bogene toza na babêtise tosalaka yango na sungo par rapport à lisolo ya ndeko eza lisolo na ye privé abeti kaka po mokili eyoka me yo moto kolanda ngo kozonga lisolo ka
ate mama Irène abetika lisolo moko boye mitala bomoi na profiter na temps oyo ezali message nazo pesa yo peut-être nzambe mutalingi okutama na lisolo olanda yango tala vie na ondeko nanga oblesa nani nani olelisaka nani osala mabe nani okosela makambo ndeko nanga mabe ezaka kobima na mobala mutu te oyibaki loka nani osalaka mabe na nani okangaka nani na kisi lelo loba nga na koma kosambela eske mutu wana osalaka mabe osengaka e pardon soki aza na bomoi profiter kende kosenga pardon nzamba lola akopambola lisusu koleka yango kana na ebisa bana nzambe bobengaka mama Irène bopesaka masolo biso tobetaka masolo nyonso parce que tobetaka solo tobetaka aubergine yo mtuza na problème na osala ya kala olingo lendisa batu benga mama Irène solo bitanga kombo na otanga so biko tanga te na kotanga te kolo esumasi akanisila bande konyoso balandaka nga apambola ser nanga Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya Messi fils Lokilo couple tokos bo mena kibonzambe ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko peta e mami la plus belle na kati ya France nzamba lola asala bino bolamu opeseninga ba bijou na mama Limwimba ya papa Oscar toujours na France na mboka ya Jolie Musunga et de longues jambes na pesivie nanga Yves Djoboke garçon de luxe bambote ebele balobi garçon de luxe Yves Djoboke vient nanga solara plus que du solo to kutani mbala sima soki mwana motazongi tela na lobi bisous bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya makambo nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kusama o nazika o na luka mutala mbelangai c'est fini. No more tears, no more cry. Mère loboko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie hein. Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pena libala na biloko ko kite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango.